Bandeko ba bolingo na pesi bino mbote na ye kaka vite fait na moi message oyo pour nous yebisa bino que boyoka ba danseuse bango moko ndenge nini ba témoigner par rapport ya mort ya Agnès o balobi katala ki danseuse ya JB Piana o akufi na kati ya orchestre BCBG pendant que c'est pas vrai. Merci na Yves Pan pour na musala ki toko po yemta kiti sur le terrain pour na yeba koza ba information. Donc je suis pressé. Je vais vous laisser suivre d'abord boyoka bango moko ndenge nini ba lobi ngana ko yande sima lobi po na ba sa so na ngana kozonga bongo lobi pona kolobela yango pena ndenge sengeli siko na tiki nanu tolanda biso nyonso Ivipan bongo sima na koya kobeta skoli so nango lobi na 13h tozana bino tolanda naza ex danseuse ya BCBG naza danseuse zambi na quartier latin pas ko folo mide voilà to bini na Agnès na orchestre c'est presque naza na Agnès na orchestre suka o Agnès sukisaki et pas miel de son. On a fait au moins 5 ans et pas miel. Biso vant aux appels promotion au pena miel et à l'endroit où on est. Biso tout voilà on a ils amènent la image de Zali. On a eu dans ces actuel bien ex. Non non actuel non ex. Ex il y a maintenant là BCBG. BCBG. Voilà. Ndé beaucoup de temps là de kono Agnès. Ouais Agnès tout ça est Agnès elle est na BCBG. Agnès alongo na wenge depuis 2015 à 2016. Agnès a sali ba parcours me belé à musique. Me dit abina pas wera, abina pas miel, ale na wenge, era alongo na wenge à quel orchestre presque. Alors botika ko sangisa mo ani azala ka lekaki parler pa na ye, lelo akufi. Alors botika ko sangisa, ndeti mutlo comme ça le roi Ken Piana. Azolo ba biloko ezata va ayebi wenge bien. Il faut vérifier. Il faut vérifier avant le ba ayebi le présenter na Ken Piana. Agnès ça c'est le parcours et belé musical oh mon tunia so ayebi donc aleki BCBG wera miel et partout presque à ceux qui sont pas miel Agnès ça c'est pas même une année na wenge na sali 7 ans na wenge na BCBG na depuis 2013 OK Agnès ayo kutanga na wenge miel de son Président Wera Président JB écoute mes condoléances Boba papa aza danser cette fois kunda manoner dans cette fois qu'on a monné à tout le monde théâtre ya so mutaku findenge kinara donc ngana bena Agnès pas miel de son donc parcours on a le cas musique tout ça né 5 ans donc azaki donc akoma le quoi famille donc rien qu'à si jambo to na matanga to le lambo oya moni ki rolela na biso pena to ikambe ko e ko libiso donc elle est na biso par nanga pour na yebi ki tozala na masa kuna et papa chéri yebi ki papa za na passe mes condoléances encore papa aza vraiment na passe parce que kuku fait la bato misatu na ne moko dans année la ndani eza facilité vraiment o ezolekela o eza bitumba batala nombo lié muta kufeni mwana passion nazala na motema alors pour vous ça bo satisfaire mitema la mino arrêtez vos conneries là ba critique bandaki déjà belé mais to ebisi bino ke biso moko nde bato to lela masa na biso botia biso poids to kunda masa na biso na kimia et ça la biso vraiment bien c'était to beta mingi pa ba président na biso président miel to senga te mais to loba Agnès azala danseuse na yo biso no surtout to yebi mokili ba clip eza ba image ezali. Voilà, tout ça déjà na bande de danseuse, bande na biso Agnès Mbo, oyo boyeba katika biso, tout ça na bande konaye, ba collègue na musala, ba evra ensemble, to reçoana bango par rapport à mort na ye na OPZ Obama, to meka ko éclairer quand même bande ko ba zala éclairer par rapport ya au news surtout le bam na réseaux sociaux. Voilà, tout ça na Annabelle mon na bande ko ba la biso, il le begoza nini. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment, les amis qui étaient passés dans mon thème pour moutoubocho solo mais lelo a bien ami bembe donc tu as na passe. Na pena na mingi olobati na zaka na dia na passe vraiment. Vous allez danser ya groupe nini? Naza ex danseuse ya BCBG. Mais na mincho merci Annabelle Tozwa de qu'on a vu peu d'ocas Zalia d'ocas n'a évité comme au pénal benga benga puis et puis voilà
ozaki danseuse ya orchestre. Bonsoir d'abord, bonjour. Merci. Dorcas, naza danseuse dans le quartier latin. C'est pas qu'on fait l'omidé. Voilà, tu bini na Agnès, na orchestre c'est presque. Naza na Agnès, na orchestre Suka o Agnès Suki Saki. Et pas miel de son. On a fait au moins 5 ans et pas miel. Biso vont tous appeler promotion, open miel et alonga wenge. Biso tous ala wana, ils amènent na ba image tous ali. Et puis ndenge ya tika na obi na biso to continuer na biso. Ndenge on a biso donc bon comprendre biso donc net nga pena na penate ko le kabolo ba biso mais toi na choix té. Mais koyi banana ezaki wapi en fait. Pour année ça na âge à 40 ans nga. Mais na musala za collègue na ngai na ba na Agnès vraiment na simape ya master na nga mususu. Rachel Mouya na pese mbote fa ça. Na ba na Agnès ndenge to combiner Agnès kutu na ebité. Et pas dans la monnaie camarade ni mais il y a un engaï vraiment. Il y a un engaï où ils ont soutenu la magambe belé, à bombing la magambe belé. Donc on passait un bon moment, un mauvais moment ensemble. Donc ça fait tellement mal. Na landi et partout, tininga no bela, na noya, tout ça là on a yé, tout solo la ka, ernion sort, tout personne n'a pas conseil, mais le coin d'ambé mon tapé ça caille mon tazui, tu en as choisi. Après marana qui mesika zali. Voilà. Merci Dorcas Tozong Elayo. Sopa Kundungu. Voilà, et puis tu reçois Laurette. Poussana Laurette Azana Bisopewa, Sopa Boni, mes condoléances. Et puis tu es dans ces actuel bien ex. Non, non, actuel. Non, non, ex. Ex. Il y a maintenant du BCBG. BCBG. Voilà. Nous avons beaucoup de temps à Agnès. Ouais, Agnès, tout ça, nous sommes dans la belle, tout ça, ça c'est bien. Alors, Laurette. Pour la caméra, Lelo Toye pour la nouvelle comédie biso, il y a un biso Agnès Mbo, Roulo Bani Nama on a et puis on a dansé ça orchestre. Nous émotionné la mitio benalo. Moi auto le bizate tole la no Agnès. O wana msuswane ya sima donc. Dotara passe mort na biso auto zaki na collègue ya comme le roi famille tout ça ni musala. Atiki biso ka brusque boy donc ils appellent passe donc to loba loba pena mais pour la mitsono tous en opena donc pour comprendre l'émotion on ça va voilà tous on est là tous Annabelle nouvelle il y a mort il y a ndeko na yo Agnès Mbo ozoka on peut wapi bon na zo ki ngoka aona lakini sasa pour na uchiko ya calamité nalalaki namoni collègue nanga pe abengi nga expliquer otulamuka kana nalamuki nazala na pongi expliquer nga non masa na biso aza esuite nakamwe parce que avant na onaya nasolane na téléphone ayebisi nga azala kobela makasi mais akomi kozonga na ye moke lokola nazoya nayebaki nayebisi motu moko tele nazoya nayebaki nasala surprise naye otala ye mais na kamwe na komo kaso mambo ebembe boye donc et ça vraiment passe pour mawa ya makasi pena oloba mingi ezate ezaka passe parce que amasa pena ndeko apena nyonso bato bayebi Rachel Mouya aza masa na biso to banda 2013 ti lelo tozalaka en contact tosola kaka mais c'était plein vraiment non. Voilà, on a senti vraiment pas sur Zomona, mais toujours nano maman Dorcas et azalaki na epenza moi tant moi belé plutôt za sopa toujours l'oral sous parce qu'Annabelle a émotionné comme bozo constaté qu'il y a des biso vraiment azoka passer au père de azaki bongo amina. Alors Dorcas, s'il faut faire un témoignage pour ndeko na yo Agnès Mbo. En fait, c'est qui ni juillet à Kendatika biso. Bon, ils ont encore mutunenga bela rande, c'est mutunenga sonda bela donc na kota pour moi la profondeur en mais ils ont maladie mutabeli et tout voilà. Tinenga kufi. Nzambe kazo lokumu to na minga olobate ils ont encore qui bato so ba ka qui était Agnès bela qui ndi bato so ba bela ka beli et puis voilà kufi na donc bati ko yoka ba o bato ba loba wana ke sopeni non. On n'a pas besoin de ça, minute to le lande ko na biso. Bon mon na biso nde toza. Bon mon nde toza to na pas si vraiment ma case.
on a passe Agnès ba danser union surtout ba o bazawa puis bazawa ba Agnès ba olela Agnès donc asa mutu moko ana fimo ya makele l'été ana fimo ya makele l'été am tabarankin te ya sangisaka avant na mutema o pena ba basangisaka ya zanango donc na vivo ebele pa na ye na zwa pe maele ebele pa na ye parce que ngap na nozana temps pena rozala na ye trop na zwa vraiment maele rozala na ye ya makambo ebele ya mukiete ebele donc peut-être sur notre parcours na ye parce que à ce moment solo là que Agnès a koufi na maboko ya JB Piana BCBG bandeko bakolo babongo tungo éclairer biso nan est-ce c'est vrai Agnès azali dans ces JB à ce moment ou bien longwa déjà songa biso vraiment non Agnès a koufi na BCBG avant le balikambu faut vérifier non bien faut vérifier non bien Agnès aleka na BCBG et elle a kutu kala a longwa na BCBG depuis 2015 16 oui 16 na ba mois depuis 2015 maman Agnès alongo na wenge depuis 2015 à 2016 Agnès a sali ba parcours mais belé à musique me dit abina pas wera abina pas miel ale na wenge era longo na wenge akeba orchestre presque batika ko mélanger prise na mamukamu suso izate ikambu ya mawa tolela na bato bazolela izate ke bo pesa moto charge loko oyo ya salite Agnès aza danseuse ya JB Piana leto ebi papa Cheraza papa ya banebele ayebi ninga sala maamnae alors botika ko sangisa mo ani azala kalekaki parler pa na ye lelo akufi alors botika ko sangisa ndeti mutlo comme ça le roi Ken Piana azolo babiloko ezate ayebi wenge bien il faut vérifier avant le ba ayebi le présenter la nan Ken Piana Agnès ça c'est le parcours belé musical oh mutu nyonso ayebi donc aleki BCBG wera miel et partout presque à ceux qui sont pas miel Agnès ça pas même une année na wenge na sali 7 ans na wenge na BCBG depuis 2013 OK Agnès ayo kutanga na wenge OK c'est quoi kolongwa ya Agnès na yo ezaki directement nzela moko non bango nyonso balonga batikanga na wenge OK voilà faut batala nombo lié mutu akufeli mwana passion nazala na motema alors pour ça bo satisfaire mitema la mino arrêtez vos conneries là voilà oui ça va pas chérie na ce moment alors pour que toi tu copes pas oyebi nini parce que papa chéri akuni pe bande comme ebele azali pe na souci ya makambe ebele makambe surtout lekela ah batu bazolo loba ebele na komona bayo baksa susu Agnès mbo to moni lelo eloba mo ebele na makambe susu baksani na oyo surtout elobami surtout na papa chéri na ngo solo na epenza s'il faut aussi à contribuer na makambo yo bon ya oloba ebele ya oloba kutu biso na to loba te papa oloba te papa oltika oloba te wana eza idéologie bon genre et puis na onyo solo na senga papa na ngazala forte parce que mokile lobaka nzamene mutu apesaka nzamene mutu azwaka et puis nzamene mutu a permettre nzamene mutu a permettre nyonso et puis nzamba permettre que le longola moko o ya ye pas mal alors tozana eloko yo loba te wa olela na biso o aza de vrai wenge le vrai wenge olela na biso mais tu dis que ils ont la plateforme la bino mon pe ba danseuse ba scène na ba oyo bazali jusqu'à ces moments bazo ko est vrai c'est vrai ça besoin la plateforme la bino bozo sangana et puis ceux qui ezali bozo lela ndeko na bino Agnès mbona ndenge nini lolenge nini organiser ndenge nini Agnès akufi lobby tozalaki lelo peso toza tozozela biso stokoka bon tosola ma ndeni tokolela ndeko na biso parce que ba misusu bayebi ba misusu pe bayebi te alors yongo tozana on attend ya akufisema hier lelo ça fait combien de jours journée moko et alors to bengana to pesa information ba to nyoso bayebi te ndeta na bel auti aye ko ya zebaki te de to so passer information à tout la bel auti Dubaï auti Dubaï aye ya Mamadou Ali auti ko ya c'est un peu ça alors to so le lande ko na biso botika ko sangisa biloko yo oyo ezate vraiment oyo loko ezate penza muto akufeli mwana vraiment voilà peut être numéro no ba oya yo pe ba ko benga ba mono kala peut-être une émission yo benga yo 085 25 085 26 31 700 c'est 85 26 31 700 voilà le retiali lo baliba suka to tikela na ndeko na so donc et puis Annabelle peut sa numéro et ça la malamu na bande ko ba benga
tala caméra pena moi plus oyo baksa ni na oyo lobami na kombo ya ndeko na bino Agnès Mbo lobami donc toza pona sija ya Mbo de rien qu'à sija Mbo to na matanga to le lambo oya moni ki rolela na biso pena to kambe ko ekweli biso donc ya le na biso donc toza sija ya Mbo ba fanatique na onyo to bolinga malolo donc et puis on a repéré sa contact nanga pour ma fanatique nanga plus 243 89 30 441 plus 243 89 30 491 donc na mitso moi to lo balo bebele te bo comprendre biso ta rande toza na mitso ta rande toza tout ça na kozo ki ma caméra beli comme nini hein? Oui, voilà, tu dois comprendre quand même. Mais quand il y a Agnès pas miel ou bien en fait, il y a déjà avant beaucoup de temps. Donc, on a Agnès pas miel de son. Donc, parcours, on a le cas musique, tout ça, il y a 5 ans. Donc, Azaki, donc, à comment le quoi famille. Donc, on a 5 ans. Ya mabe nazwa été donc c'est avant na kenda Afrique du Sud net voyage donc nazwa na mabe na ngata koma lokwa famille nanga donc yango no moni pena donc na ye kolela na ye nazai kutu fena déplacer mais tala voyage moi fena kende mais na katsa ngoka pona yo lela na Agnès Mbo donc toi pia together naza toujours na ye lela na ye. Merci beaucoup toujours la Dorcas yo zaki vraiment na ndeko na biso Agnès Mbo en fait eleki ndenge nini po atika biso parce que eloba mi mo belé miso balobi AVC miso balobi azaki maladie moko ezaki un peu mystérieuse eloba mi mo belé yo zalaki na ye ovandaka na ye en fait ezaki nini o déranger aussi s'il faut témoigner pour na ye ya munene ko zani batu baloba na bango ka o bakoki oloba balobaka o esepelisi bango baloba na bango bon topesi bango chance baloba na bango baloba na bango nzambe moko ayebi kaka nzambe totie nzambe kaka témoin na makambo nyonso nga nayebi Agnès abela ye teke osoba makambo baloba na o ave solo ne sopene nti abeli na ye nde mutu nyonso abelaka kobela mpe fièvre mutu mpasi elomo abongo donc akufi na ye mais oyo bato baoloba neti mpo na ngai baloba na bango oyo baoloba baloba na bango minute to na posa te toyoka bato baoloba mpo baoloba ti toyoka biso mpe tona minoko tokoya mpe tobandi oloba mpe tosiliki mpe tolobi parce que oyo akufi amoko na biso tozala na ye tolia na ye totambola na ye toye kutu moto aosekisa bato na niveau moko eza neti eloo moko balongoli biso yango neti nga ene eloba eza na motu moko bando abenga na ntongo yo oza asekisi nango sikoyo eloo abongo sikoyo donc na perdre donc neti na minute oyo bato nyonso to baloba bao bafinga vraiment en tout cas to na besoin eloko wana te biso to na posa tolela ndeko na biso nde toole nde omoni biso boye lobi tozalaki tokende morgue ti mam nyonso to eleki te akufa na ndako te akufa na hôpital après tokende na morgue ya mama yembo totiki kuna nde toya kozonga na ndako awa tovandi ti ba 22h nde totaka toyaki depuis ntongo neti nga babenganga na ntongo moto abenganga mwana ya grande sœur na ye nde abenganga ngai abengi ngai tanti Dorcas dada akufi ye na ye awa na ndako bakende ede ya mort nde nazwi moto so nandi bango na mort ake nakuti mpe na bazali na bakoti na mort te nde tobandi kolelaka nde ezala baoyo baolobaki Agnès akufi so mpe na nini akufi so mpe na nini bino kaka na nzambe na bino biso toyebi abeli akufi c'est tout toana besoin mpe te toa mpe na ntina moko te toya toleka na émission tobanda tia badetail nyonso bomoni bobo toana ntina wana te biso tona posa tolela ndeko na biso toana motu moko te oblige biso toya na tv tobanda olobaki akufa mpo na boye toana ntina eloko wana te po aire azalaki na biso aire tobanda olela na ntina nga abelaki biso bato azalaki na ye alors botika biso tolela ye donc esala bien te neti lobi na mona na internet bato aofinga mpe bandi ofinga bato aloba biloba loba koma oloba biloba donc ça fait tellement mal bayebi valeur ya moto wana te biso lokwa toyebi valeur na ye batika biso tovalorize ye. Voilà. Agnès atiki bana combien? Agnès atiki mwana moko na mobali atiki mwana moko je mérite atiki mwana moko mais azali mpe na mama aza na bana misusu anobokola bazali donc nga vraiment eloko esanga mpe na mpasi makasi eza mpona bana lilo eza nzela na biso nyonso bakanga yango te bakima yango te eya nango voyage toyaki na biso tozonga na biso place toteki. Bon souvenir ni ogarde mpona ye aussi mauvais
oyo peut-être tikela omo elembo moko lelo soko bi ovandi obi en tout cas Agnès Mbo atiki na souvenir oyo ebele neti sona be ebele Agnès afungolanga makambo ebele oyo tozala na ignorance tovivre na ignorance biso toyebi kaka ke toa bafille funa sabwe na tante même ena bota mwana parce que nga pena na mwana ayokaki na kima ekutu na kima ekutu na kima eko ayoki nga na zemi yo ozokimanga mpo ani nayebi te elo te aconseilla ngai ayebisi ngai osaleli omwa bien parce que kobota epesameli motu nyonso te en tout cas Agnès epa na ngai nayebi te donc epa na ozwa mama na ngai yaya na ngai donc nyonso tout po eza peke akolobela nga ayokanga soni te akobanga nga te akolobela ngai donc ebele Agnès ayamanga na bandako na ye na vanda donc tolia na ye tomela na ye tolala esika moko olatelamani na olata na ngai epose problème te aofinga ngai te aboya nga te ate eza ndenge nini donc esala mpasi bato bacomprendre biso mpona mémoire no oyoba nini bon premièrement non remercie nzambe parce que motu asalaki eleka boye nzambe azwa na ye lokumu apema na kimia Agnès apema na kimia liwa eza nzela na biso nyonso tu tokima ngo te ata nde apema na kimia mais liwa nayebakisa biso su bolingo biso badanseuse oyo totikali tozala na amour mwana mwasi akufi oyo nayokaki nao na problème te nayebi te eza teke naoloba boye mpo akufi lelo te nayokaki nao na problème moko te mpo na nga nayokaki nao na problème to ranki na motu nayebi kaki atumbolaka bato asekisaka bato donc tosangana badanseuse tosangana tozala bomoko nde toya boye toya olela ye eyela sedia sino ya bien parce que tozolela Agnès biso badanseuse tozolela Agnès tosangana vraiment tozala na bomoko tolanda baranki na balider na biso te tolanda baranki balider bakotisa mino pena ke boye ezalaka nango eza nango normal te oma peke te lider na nga na lider baloba eza na musique ezalaka nango lider na nga na lider bato bakenda na sentiment bazar ayebi ke lider na lider baloba na te nga mpe na kota nga mpe na badanseuse nino nasokola na nga na bango te donc minute oyo toasuna posa biloko wana te bino mo boomona bamasta boomona tozalaki na Agnès lelo Agnès aza te batie foto Agnès wana tolela nde na oya kutu na oyebisa lorate na bito tokelela Agnès donc ete ya biso bato tikali voilà ete ya bino bato botikali liloba na papa chéri na Weranson na miel de son azotala biso parce que eza nzela oyo mpe ndeko na biso aleki Agnès Mbo s'il faut loba na bango likambo s'il faut osolola na bango liloba ndeko kozala nini parce que ndeko atiki biso peut-être bakoki mpe kocontribuer na matanga oyo bon baba président na biso ti baba président na biso tobine epa na bango nde bapapa na biso ti na musique bango nde bapapa na biso biso toza na place moko te oyo tokokende oyo toke pa ya président soki équipe nini ozo nini tokela te tolele epa na bango parce que bango nde bapapa na biso mien de son président Wera président JB écoute mes condoléances bon papa non le bac en général président Fabrice bango nyonso tout parce qu'il y a ça danseuse so bo soutenir biso et ça la biso bien arrêté wata ba fali ba faire rigola ba wata ba fali ba faire bango nyonso tout ba président nyonso ba bina filet bango en tout cas ba président nyonso so bino bo sungi biso te bango nyonso to na place mususu ya okende te o basunga biso po aza danser fois kunda manoner a danser fois kunda manoner to monaka ba théâtre ya so muta kufi ndenge kendaka to na mingi oloba te bino mo bo comprendre biso nde to abana bino nde ba boss na biso bino nde ba patron na biso so bo réagir et ça biso bien voilà numéro na yo Dorcas bon mutu nyonso asala na posta na ngai aluka ngai na TikTok na ngai Dorsana Lumesa Facebook na ngai Dorsana Lumesa Instagram c'est un peu ça mais numéro pe za voilà donc vous allez déjà déranger dans la répétition vous allez dans conseil déranger par exemple bien boya père pe mona boye te mutu nyonso asala na posta aluka ngai belo boya a soutenir biso toza awa matanga eza na nyanga shaba matanga eza na nyanga shaba awa msa da numéro maman na ngiringiri boya toza awa
ezala bamission baorchestre mosusu bachanteur badanseuse banani badanseuse kutu baoya na bango donc sete tobeta mingi epa baprésident na biso président miel tozosenga te mais toloba Agnès azalaka danseuse na yo biso nyonso tu toyebi mokili baclip eza baimage ezali eya kutu eloko te kobelela koganga te donc so tomoni ata appel obe tosala ata boye président Fabrice bino nyonso Fabrice maestro toloba mingi te tolela te mais toloba donc so bosali quelque chose esa biso bien parce que Agnès fakundama na honneur ezopanza na internet Agnès star faut kundama mpe na honneur. Voilà, ça c'est bien. Alors, vous avez appelé la Covid déjà. Tiens, Ok. Vous avez point. C'est non, ça m'a amené. Moi, si. Nous en avons. Moi, si. T'es à prendre temps. Bon, on est à boire, il va payer à si copine à ben. Non, qui peut être pour non, il non, fait bien, non. Voilà. Merci Dorcas. Annabelle, nous avons ce numéro directement à maman. Pour beauté biso, maman na biso, ndeko na biso à moi si, ya na biso à moi si. Agnès. Puis ce numéro à maman à Botier, peut-être bande ko benga artiste, ba ba yebaki de ko biso Agnès Mbo, ko benga na numéro ya maman o à Botier, toza awa na Nyangara, c'est Chaba donc croisement Chaba Nyangara, matanga de ko biso Agnès Mbo ezali donc lobby déjà makamuni surtout bandi ba démarche tout ça pour que tous les canababs qui de ko biso Agnès Mbo. Annabelle, numéro de téléphone ya maman o à Botier biso de ko biso Agnès Mbo. OK. Plus 243 89 96 56 341 plus 243 89 96 56 341 on des numéros naie ba o bazan besoin ko sunga ndenge ezalaka parce que so ba danser toujours négligé partout ba te belé mais to c'est surtout côté nanga pe ba fan nanga o balinganga na TikTok na mtu kutu aza besoin alukanga ukomika TikTok anashu o monanga Instagram nanga anashu o monanga non so okomelinga naza directement nazo ça o zwanga vraiment c'est ça so okomelinga ke numéro zwango bien tenga mon peso yango na privé donc bo aider bon on a part nanga pour na yebi ke tozala na masa kuna et papa chéri yebi ke papa za na passe. Mes condoléances encore, papa. Aza vraiment na passe parce que coucou fait la batumisa tout. Nané moko dans l'année l'année eza facilité vraiment. Courage papa. Nzamba yebi nzambe paza na yo. O ezolekela eza bitumba. Mais nebi ke olonga ezoko ezate. Nzambe ne mutu apesa ki o batu o balungwe na minute oyemo wa yebi nini azo sala. O ezaka to senga ka oza makasi. Oso oza makasi. Baninga na biso baza pembe na bango pe bako vivre parce que yonde patron na biso donc ça vraiment makasi ce qui peut zamba tout si mutema no ndingo mona vidéo oyo so ekomelio to zelata enveloppe no pote bi yo côté wana wana pena so muto alobi wana peneza et tout ata ozana passe na lokolo mais otala na no passe muninga wana côté na biso moto za ba témoignage munene et pas na yo vraiment papa. Et ça la biso bien de kona biso monde to lelayi koko ça peut te lukutate biso monde to lelayi o ya koloba mingi na TV zate to boy déjà ba critique e bandaki déjà belé mais to ebisi bino ke biso monde bato to lela masa na biso botia biso poa to kunda masa na biso na kimia et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup.